Oka biso bosolo ne banyao te. Balinga bazwa biso en otage tonyo kwa mande toko bakonyo kwa. Ba Congolais monguna ya Congo ezaka Congolais. Kasongo na Félix na Kabila. Bazwa ndeko na ba kareka bakende Rwanda. Po ma njili wana to kobuka yango. Ba ke supoto te. Comme ça to nyata bango lokwa basili. To kanga bango. Salon na yo papa musali zate. Sikoyo nana kusali sengana vina ngai. Biso do souffrir tikele biso mboka. Karega fwa kende. Yo petika mboka papa. Et puis eloko zo kosa wana ya recensement na yo. Tomona yango te ko sala mate. Toko marché pona ko yakisa bango kia. Tuna posa to tanga. Soki to tangi te to ko za venir à malamu te. Félix alenga te asala ne musala pona vie ya peuple apesa biso social na biso oyo ya bandoka ne la libanda. Eloko wana ashi na biso ezokende metoza na kanda. Bakonzi oyo ya biso bazo dirige mboka en tout cas baza bakonzi vraiment ya solo te. Po bakotisaki lettre déjà gouverneur andimaki marche salema. Et à kokoma na tongo baboyi marche. Tango baboyaki marche centrale na biso ezalaki il faut biso nyo tokutana na rond-point Willery. Tokutana wana mais sikoyo toye komona la police bakangi bakote nyonso moye to dusola ezate. Moye to kende ezate. Sikoyo tosalaki stratégie na biso toluwe bamituka mbala moko nde tokendaki ti na ambassade bakiti biso kaka na porte ya ambassade kokita na mbala moko tobandi ataki na biso baaction na biso na bakestion oyo bajournaliste mosusu babandaki kopose bakonzi bazo répondre bazo pose tomona kaka la police na biso congolaise bakiti tango bazoya koya boye 3 jeep bandi kobeta masasi vraiment na nzoto mais chance malheureusement ata mutu moko azokaki te mais baye kokutana sikoyo na camion na biso moko ezalaki na nsima oyo ezalaki na nsima wana nde baye kozwa mabanga babandi kosala na bango affrontement. Mais na sepeli mingi na bato ya Gombe basutenaki biso ya 100%. Marche alobe esimbaki po message elekaki na monde entier bayebaki ete eloko moko esalemaki awa mpo na nga na moni esimbaki. Malgré tout baboyaki toleka po mboka na biso bosolo nde banyao te. Balinga bazwa biso en otage tonyo kwa mande toko bakonyo kwa. Boye ko jwa biso Rwanda toti. Tokoti lettre bandimi ekoma na tongo yo yebika. Asoda donc mais esalamaki to la so ke to salaki yango. Tokomi pe wana pesa ezaki. Bakangaki pe me basanzi. Poto wana kutu ta vango wana kutu mwa wana buka ka elo mo mekina so. Na so ba juste solution pesa mte. Nde biso ba jeune to sur relève ezate ko ba papa oya ta yana te biso ne ba jeune biso. Biso to votaki biso to votana mbula. Mais résultat nango toujours ati. Boko tia biso akwani po azwa so notage na beni kuna bazo kufa. Ese biso to bito longo iba to bibolo ngomboka to lobi ne bolo ngola o ba tse kuna Rwanda na mboka wasani. Ozu ba policier botindi ba yonyo. O eza vanguma ya minene zoya. Biso ba jeto na kanda makasi. To somba ta ba keti juni. Na niveau to keno. Mais to tala wana za ngwa vangu ya minene ndi agave MCA mo pe pozawa. Le quartier abi tsangwa wana tsangwa histoire tsangwa ebi ba Rwanda otile ona Gombe ba vimaka c'est tsangwa o ba kanga ba Rwanda ba tumba ma biwango ne to tumba wana ba jipa to sila na bangwa awa et to ya marché zo lingesa mawa to yoki marché na to ebi na ba to marché te to tanga koma ba to na to mo ba marché soit yoka ko nani premier ministre ba tse o aza Rwanda mais ba kabona ki. Mais mutu na bango ate ate premier ministre ba marché pour quoi tozi ya bango so ba marché biso tozana bango lo to sila na bango lo lundi a tozila baya
marche elekaki kitoko biso tozobundela mboka me bandoki balingi te eloko nga na osenga na bango na osenga na général Kasongo ye lokwa ya komisi mboko ya ye bakulu na basala mabe azwi autorisation apesi na bapolisier na ye babanda kosalaka mabe ya kokangaka bainosa banini ya komisi mboko ya ye so biso tobundela mpo na mboka Congo ye atindaka bapolisier baya komenasaka biso ayebaka yango ke mboko eza ya ye te akozanga liloba koloba ayebango ke o basala ba 32 eza basala banini bakenda ezala kutata na tango akanyama totikala omona babiloko bapolisier basala pa batu te azokoka kodirige eloko te mosala na ye akomika so Fayulu abimi azosala marche ya ye atindi bapolisier babanda kobetaka banini bagaz banini ayeba yango oyo bazotinda ye wana bazokosa ye mokolo ekoyinda bakowanga na ye ngai te ekolata nde ye na mutu na ye toza vraiment sire po parce que kamwa bato wana baza eloko te pa na biso comment c'est possible pays moko boye eza soki mwa 10 000 personnes so 10 000 combien baya kosaka na biso 80 millions d'habitants pe toza na bakonzi bango bazalaki koloba liboso ke Kabila nda favorise ba Rwandais boye mais bango bakoti bana mboka mais pourquoi ba Rwandais basaka na biso kaka so biso to lobela makambo ba Rwandais so Fayulu alobi bango baye ba contester komi télévision nyonso Félix akomisa ngo ya ye ba chaîne nyonso ekoma ya ye apesaka batu mbongo ba journaliste ba journal fwati bakoma ya ye apesaka bango mbongo baleka na TV bakumisaka ye yo kanisi so bato wana baleki na télévision bakumisi yo nde peuple congolais kumisi yo tozomi kosana na yo ponga moko nazala deja surpris na yolo ba journaliste batie cameraman liboso bazoyebisanga papa ya ko contribuer maloba oloba pona ba congolais ngana loba ngoke na yo loba ndengwana okumisa président de la république ngana boya na lobi ngana ko kumisa ete ngana asouffrir te papa leka na yo donc makamwana ya komi nango ba télévision nyonso ekomi ya ye azwaka batu na ye atindaka na télévision bakumisaka ye wana asane eloko te eza peuple te okozwa 10 personnes 20 personnes 30 personnes otinda bao na télévision po bakumisaka yo eza peuple congolais te biso tokosilana na ba Rwandais wana soki bango bango baza ba Rwandais bakotela ba Rwandais mais biso tokosilana na bango eloko epesaki ngai pasi ngai soki na mibengi ngai seke ngai peuple congolais eloko epesaki biso pasi biso tokei kodéclarer droit na biso mutu oyo bango batieli biso na nkombo ya Monsieur Kareka batie ye na condition nini epuis baévénement Kareka sala mutu atie Kareka place wana ayebi yango to te bazwa ye baévénement asala kota uta aya kosalela yango awa biso tozala banyama obie toza bato marche oyo tosalaki lobi esengelaki bongo babetaki biso masasi basalaki oyo bango basengelaki me bayaki retard biso si tomanifeste oyo biso tokanaki bakangaki biso mpe batikaki biso mabele oyo eza mabele ya Fayulu apres bakoko na biso doye ya bomoto monaka eza Fayulu oyo biso tovota ozala nani ozala toyebi yo te bango balobaka libala na bango na Kabila ekufa comment possible ba Rwandais bakomi kosiama ya koleka na bango bato balobaka no libala ekufa banome monsieur nani libandi na o bazobengi na Kareka awa mwasi ya Félix akebi na rumba na Rwanda fete esalemi kuna banomaki ye azala ya awa to banomaki azala ya Rwanda eloko wana asi na biso ezokende me toza na kanda Monsieur Kasongo eloko azosala soki azalaka Rwandais basoda nyonso babetaki masasi lobi seke baza ba Rwandais biso tokolemba bango te omoni soki moyibi akoti ayibi yo eloko okangi na loboko batikaka ye te po tika moyibi fo sala action lokola bango bazotindela biso miyibi bayibaka biso mpe tokotika bango te biso na bango tokosila na tina suka soki bakoboma baboma mais mpo na programme ya le 22 soki bana bazongi classe te le 24 ekozala mercredi biso nyonso na balabala tina ndako ya Félix
Kasongo abongisa manduki bapese po abomelaka biso akoboma biso mercredi ayebaka eza mboka na biso na ajo ya biso totangi baklasse neti nga nde nazoloba bo naza lisanse mais soki nayebi biso mosala nazosala okoregrete nakozongisa mbongo mama biso mokoloni mama bokolinga papa biso akufa tika ngai na 3 ans mama moni mpasi akotangisa ngai mosala onga nasalaka nakozongisa minerval ya mama biso tosepeli na eloko wana te Kasongo na Félix na Kabila bazwa ndeko na bakareka bakende roi ndeko na ngai toko mona vraiment que ba congolais monguna ya Congo ezaka congolais parce que biso tant une marche wana ezalaki na thème comme dignité ya peuple congolais, retour à dignité ya peuple congolais. Nous sommes sabotés même en Afrique ba pesa biso sous confiance te ba koma ko finga biso na ngolo se nini mais lokola marche wana ezwaki mutu nango na ba propos oyo mwana mboka le président Eli Martin Fayulu atenaki à l'endroit ya monsieur Karega un Rwandais makambo tali était à côté yango soko tali na statut de Vienne okomona que et permettre te que ambassadeur moko bosongolo pakala akota likambo ya mboko place au musala mais to comprendre te piqué par quelle mouche abandi ko attaquer biso alors lokola et salama ki bongo c'est que to moni que président Eli aigle supérieur a comprenait que non bato ba ko sa biso mabeza Congo alaki si ba congolais que Rwanda nde muto asala biso mabe alors to bimaki na nzela ndeko bozaki ana biso to bimaki na nzela to bundi bitumba contre bana mboka ba policier wana bazaki bana mboka te ba policier wana pona koloba clair ce sont des Rwandais bana mboka fo boyeba bazaki bana mboka te ce sont des Rwandais okomona moto zolo mulai elonge tengama mingmangbaou soki boye akolanda yo lokwa soki ndengini mais bakutana kina biso lingala baoloba te baoloba kala soki ngini ya Rwanda na munoko na bango batake biso te biso pete bitokotika te to bundi na bango bitumba vous savez que bakangaki 23 éléments na 23 éléments na bakangaki bato nyonso ya base ozomona ya 43 ngai pe na bai na kolala pongi te ngai bani bakanganga na beti policier nde na kimi na beti policier na kimi na panzi policier soki major na bango lilongi apa nazoloba yango na panzi ye alors tolongwe nalobaki na kozonga ndako te soki namoni baoyo ya ngai bazongi te baoyo ya ngai lokola bazongi nazongi na bango nzela moko esalaki nga esengo makasi mais esili te Vincent Karega atumboli bacongolais awa asimbi Fayulu asimbi Congo lokola meki na Fayulu seki asimbi biso cette fois-ci nous vous prévenons bandeko na biso bozali wana parce que topanzaki vitre à Rwanda équipe na biso topanzaki vitre à Rwanda na betaki libanga na vitre à Rwanda na boki germe de fleur na ngai bandeko babomaka kuna na boki na kata Rwanda lobi alors lelo boye toko esabino bandeko esili te lundi soki bazongisi kela cité marche oyo tokosala ezali marche ya congolais nyonso bandeko tikawa bana bazali awa bana bandeko soki batangi classe te bakozala bololo bakopesa en charge na famille yango tosengi ke marche oyo tokosala soutien toki na faible moyen mais biso tobundika faible moyen la changu déplacer la changu jusqu'ici tikuna faible moyen mais soki toki na bisaleli nde tolingaka wana mais tolinga tosala mosala na ndenge esengeli tosengi na bino bandeko botia maboko na komba botala yango mosika te tomoni kokoma boko bopesa baconfiance na bato mosusu confiance eza na moto aza na terrain confiance eza na moto mosusu te fo pesa confiance na moto aza na terrain nde biso na terrain boye naoloba ngo ndeko journaliste maloba oyo naoloba fe koma nalobi yango clairement que confiance na biso bato ya terrain parce que lobi ntango tomeli bagaz tobundi bitumba tomoni moto songolo bakala te tosengi na bino bopesa biso confiance toza bandeko na bino soki boyede biso ntango oyo ekozika ata na 1 minute apamba eziki tokozikisa na 1 minute po toyebi yango très bien alors tosengi ke bopesa biso moyen financier kasi ebande na ntango te oyebi teke biso toboma nde barwande awa tolobi yango clairement biso toyebi yango kanga rwande tumba ye soko oyebi ke rwande azaka pena yo dénonce soko dénonce kaka lelo tokamati pine totie na nzoto tumbi ye tokoluka bango ntina bahotel yango tosenga bamoyen na même ligne wana okoti ozwi capacité ya kovanda omoni
yoyebiseke o rwandais tona bato baza kuna o rwandais ou rwandaise kaka wana otabase otumbi pe moto kaka wana pour comprendre que no biso tozomisa opération wana tokozwa bango tokozwa bango na pete awa tolobi ke soki bakosani baoke su poto te baoke poto te tobuka ma injili napesa ordre tokobuka ma injili mpo ma injili wana tokobuka yango baoke su poto te comme ça toniata bango lokwa basili tokokanga bango. Merci ndeko tango okotuna ngai problème ya likambo oyo etali marche esali ngai nano bien parce que komona yo en tant que congolais okiti na mabele ya bakoko mpona koyeba nini elekaki lobi na mabele ya bakoko na yo problème elekaki lobi eyalaki problème ya ndeko Vincent Karega na koko na ye oyo bakobenga Kagame na mwana na bango babotisika kombo na ye Félix Tshisekedi Tshilombo. Vincent Karega akoloba ete situation ya balkanisation oyo Fayulu akolobela cause na yango yali moko Fayulu po akobela malade ya motu kasi nge esala yenga mwa bien te ntango nakoyoka moto lokola Karega akofinga président de la République président Eli un étranger akofinga mokolo mabele mwana ya mboka en tant que Congolais nalobaki te il faut kotia croix nelilingi ya mese Karega esengeli koluka kokangisa bisaka ndeko Karega alongwa zonga na mboka na bango po yali mboka na bango te yali mboka bisika oyo Fayulu mabutolo na ye kundama awa na mabele bakoko. Réaction na ngai ya la police pour na marche ya lobi ndeko na ngai eyali boye polisu ali wana pona kobatela bakongomani la pulusu ali wana pona kobatela ba bien-être ya population kaso ekokamwisa biso pulusu pe ali congolais ali kongomani lokola ngai ntango akoyoka Rwanda akofinga bakongolais pulusu akomi na ngambo ya barwandais pulusu abwakisi bana mboka pulusu akomi kokanga ne bana mboka kobotola bana mboka batelefone kobeta bana ya mboka tolobi te pulusu musala na yo ezali wana te pulusu musala na yo ezali korespecte badroit ya peuple congolais kosécurize population ntango okosala biloko wana yo mpo okomi rwandais nde toboyi pulusu sécurize population pulusu okomi kopanza population na bagaz ekolakisa ete même la pulusu na biso ali na incompétence ya kogere bayi bakongomani ndeko na ngai ndeko ngao nakolobela ngai fu de fo nalaki victime elobi ndeko nalaki victime elobi bakukanga ngai ndeko babotoli telefone bazwi mbongo babi yondo ali fu de Fayulu bakata kaka suki na ngai na babi te soko kati suki oyo lelo ka lelo kokufa parce que bakoko baloba il faut pas to corriger nzambe il faut suki etikala bongo bakangi prince penge bakangi biso bakotia biso na kati ya ndeko tobomi muto te toyibi moto te to viole nani te ebongo tobomi nani ajali te toye kosenga na ndeko Karega alongwa akende bakangi bajene ntango nakolakisa yo ebele bavictime bali awa me bazaza na bopitale ndeko basusu bapalolamaki basusu papa na nga oyo babeti papa na ngo makofi bibota tala papa babotole na telefone okomona bavictime bali ebele papa ya age oyo pulusu akobeta po boma ye to nini ulie papa ulie okende kobeta barwandais ulie okende kobeta bakuluna oyo bakosala kuluna na bakartier bokokanga te bato bakose manifeste mpona ndeko article 26 ya constitution ekopesa biso mbela ya komarche na ngonga nyonso tolingi soki bango bakotanga constitution be biso totangaka buku ya bomo ya biso ya Congo. Article 26 ya constitution toali na état ya autorisation te kasi toali na état ya information bel bien to informer gouverneur de la ville pour na marche na biso tokomi sur le terrain ndeko bapulusu bakoloba ete gouverneur alobi moko tata matambe awa tosipandaki bango tolobi ete wani ali flash kasi mbala na biso ya mibale ali kokota ti na chambre ya Karega tokokangele koli totie yango na motu tokobima na inde ti aéroport ndeko soki ali moto matoi soki ali moto nzambe asala to ali moto akovivre na mokili ayokaki deja lobi ndeko amonaki ye moko eli kaka biso na Kisasa te ndeko
oyo monaki ane ali flash abiso baye ba résistant pe na poto les 26 oyo ozwi ba pays nyonso ya minene France États-Unis Belgique Irlande Angleterre bako marché les 27 ndeko pona kosenga na Vincent Karega azonga kuluno ya salaki na Afrique du Sud akoluka kulune ba congolais ana mboka na bango tobi te Vincent Karega wali lokuta Kabila mekaki asukaki Kimbuta mekaki asukaki malgré to alaki mwana mboka Ngobila yaki ana ba grimace asukaki tozongisi na nzela bongo ye Karega ali moto libosota tokokanga koli totie na motu après tokeisi ko na ambassade des États-Unis bato bakopesa chilombo matoi mangongi tokepe kobeta bango matoi mangongi papa nazomona pasi makambo ya kozonga ya bana eza kamwa nazomona lukuta na bango papa bazosala classe wana bakubandiri wapi bakusukisi wapi ata yo moko papa bana basali 3 mois na kati ya bandako lendi bakende classe minerval oto futaki ya ne passé siko to tuzungi lisusu ko futu minerval ya sika de papa misali zate pasi zali alubaka classe ya ofele izali kuta classe ya ofele zate papa minerval izali kaka balo bana bango ke classe zate bana babande tutale bakuzwa décision nini Ok, marche à lobby papa ngayo ozomono ngai papa nazangisaka te nazasimi ya bana nga nazotindika bana nakendeki na kumi na martir wana lembi ngante naka mwambulo wana bana bokende nafuti sengi sana yiko zongo marche wana nazosenga na biso ba papa tu soutenir bana na biso po bana nde bakusarisa biso siko ngana kuzwa musala wapi soki mwana zosala si mwana ye wana kusalisa yo mais soki mwana zosala te azana kati ya ndako azolala na salon na yo papa musali eza te sikoyo nana kusalisa nga na vi na ngai donc tozosenga na biso bapapa bapara baoyo toza vraiment na kamwa makasi tokende na mars tozwi mai bana bazokende soki alembi topesi mai ya meli biso tozalisimi ya bana meme ntango bazwaki indépendance bato nyonso babimaki na bakoko na bapaka na banani tu babimi yango wana bamindele bakimaki soki tosali ndenge wana te atuka mbuko barwandais bazomonela biso tuluko moye tukimisa rwandais tala tokendeki na élection papa na mbula tusimbi bana na biso tokei eloko moko te ya papa Kisekedi ndenge moko ya mbembe mpe kutu na mbula ndenge moko kaka bibi lelo tokanisaki Kisekedi aza ya biso moko tika nani Kisekedi ata abimaki te me eloko ekitisaki morale na biso tomonaki vision no lukula aza nani mwana mboka totala nzoko lokuta alati pusi ya nkolo azalaki mwana mboka te donc papa tozosenga na biso bapapa marche oyo ezoya biso tozalisimi ya bana bino bana tokozwa babido ya mai bino bozokende tozopesa bino mai ata libanga na simbi yango wana papa tozosenga nasengi na président élu Martin Fayulu Malili bakoko baza nsima na yo omoni biso toza bamikolo ya malubo tozobimisa baoyo bakufa bazoyoka nzambe mpe azoyoka mokili esalemaki na liloba mai esalemaki na liloba pouvoir eyaki na liloba pouvoir oyo tozopesa yo oyo bakoko batika oza nango bango baza na pouvoir wana te ata babeti masasi ekozwa yo te malubo nazobimisa ekozwa yo te mabele oyo eza ya bakoko bana soki bozokende buzwa mabele buti na posi buzwa mai buti na milangi mabele wani kusoutenir bino mai wani kusimba bino ekosala eloko te papa mabele ya bakoko Martin Fayulu oza na pouvoir bunda bitumba bana baza nsima na yo biso batata nsima na yo tokolonga pouvoir oyo non marche alobi eloko oyo bato bakolobake non soki esimbaki te soki bato tokomaki na ambassade te lokola toatendaki deya bit esika tokanaki tokomi eza des gens oyo tozalaki nango mposa tokende kodepose memo na biso toloba oyo esengi mpo na Karega tikela biso mboka yango wana soki akolinga kodeplace na mboka oyo te
ba marche silité ezoyaka ka poto faire partir ye eloko yo kamusanga na kopesa message na bandeko na ba diaspora bwana poto ba soutenaka muyibi te mutu aza mabe azonyokola bandeko no ba congolais est-ce que bino ti bovana na ba poto boza pe na ba famille wati soki mboka ngo ezaka malamu be boyaka mbele bolonga na bino bozonga mais soki mboka ya malamu te ti bino boyaka te ba misu bokufela bandeko ndeko akufi a otindika contribution moye te pona nini po mboka ya mabe batu bazo souffrir mutu bino bozo soutenir libanda parce que na yoki na ba diaspora o tozaki ini série papa Tshisekedi azaki to sanganaki to sentir que ba diaspora bazo soutenir o biso to bundela mboka mais lelo bokomi ya kokabwana ba misu na compte ya Tshisekedi ba misu na compte ya Fayulu po akomi kokende obenda bino ba misu azoya ozwa bino azwi bino so 500 combien ye na bino ache bino ba conseiller na ye do bomoni ke seke mboka eza bien mais biso ba ndeko na bino zo souffrir oyo aza pena congolais ya makila na bino ba diaspora boza libanda boyo ka souci ba ndeko na bino ta biso to ba jeune ajongana nango so la peso age nango regretter mais makambo to za nango na mitu na ba raisonnement ebele ti ezo comme ça biso lokwa ba mpaka mais to ba jeune bino bo vandi kuna bo vivre bien mais biso to souffrir alors bo soutenir biso to bundela mutu aza na ba idée malamu pona mboka Félix to comprendre ayaki pona koyiba mbongo parce que azaki mpiaka aye asali asomi ba concession na ba limité so ke limité industriel okuta quand Félix concession ya munene ya Félix ba voyage asali mbongo ya mboka katani ebele yo bisanga et président de la République va tourner mama mbongo au dépasser mbongo pona ba voyage aloba 50 millions. Ça fait quoi? 50 millions d'ambongo combien? 50 millions au foot à combien d'enseignants? Combien de militaires? Pourquoi tu as mis mboka na lisano? Mboka batambusa mboka na distraction te. Tu comprends de Andeko Félix, oyaki ko luka mbongo si ozwi déjà kena yoti. Kwa ni ba congolais to na kilitira à démission te. Na ba poto to mona ngo président Vandi Boye atalika mangambo na kokate na tika. Oko tika na yo. Tikela Fayulu pour poste na ye. Fayulu pe soki asali buzo bato ko benga na ye. Ndenge to linga yo vanda te ndenge pe Fayulu wana to pesa confiance soki lobi a trahir biso to ko benga na epe to aka na posa ya mutu ako comprendre ke bandeko nanga bazo souffrir na sunga bango même lelo o sombi ba député national na mona te la vie banda na yeba politique na yo mona président de la république a ça la président assemblée nationale campagne na mona ngote yo yeko bimisa mboso candidat unique to mona Kabila dictateur mais azalaki a ba président assemblée nationale ba bima ebele na mutache candidature na ye batu o ba voter ba voter ya bimi mais yo ke no bisa candidat unique Kabundi candidat unique mboso candidat unique papa ozuta musamboka ndenge nini oyo yebisi oche ba photo bakangi ba photo oche musabi boye elakisi nini oche boye état de droit lutte contre la corruption yo moko muyibi grand corrupteur ozo corrompre ba député po ba bimiselo mboso wana auti wapi auti na ndaku na yo mboso auti na famille politique na yo na IDPS auti na cash mais ozo sala eloko te yo ozo sambrier ozo ebe eloko ozo sala te mboso auti na FCC mboso aza muta FCC kabuya kaka kabundi so kabundi balongola ki elobi car les mêmes ba député balongola ki pour incompétence na 3 mois ba yeko zong senso akomi compétent papa ozo sala ba aventure Tshisekedi okotambola likola bibemba ba peuple congolais yo lelo avant nommé ministre na yo auquel Lubumbashi bokuta na yo na Moïse na Kabila bo vande sika moko boye bimisela so ministre rwandais yo kasi tala kosa peuple congolais économie mboka ba kosa ngote kuna eloko ezate ministre na ko bakiselo eloko te na mboka eloko ezate mbongo ndezo so sisi na ba voyage aussi si na ko corrompre ba député aussi si na ko soma mapangu même bande ko no ya IDP so ba niyo kama na tata na yo yebi bango lelo yo zo kezwa so za na posa ya batu Tshisekedi azo ba diaspora misusu balandaka ye azo kende ko na FCC e bo bande ko no oyo batamboli na mboko lelo batu batambusa mai ngala mutu bandu to yebaka mai ezaki ya batu bandu melo na balubo zo ka maya ba mo tambusa mai ba oche ba boutique na balabala ya leta bande ko no ba souffrir papa ozo sala eloko te tika mboka to baye yo to ana posa utika lezo mboka to ana susi na yo te papa idée moko te ya malamu oyo yeli biso tito vandi tala projet si bando bandi na kosala boy tous les 1500 projets na yo osali to moni ate eloko te o la biso ni sote muto okutaka ona mesa Kabila sala yango izaki na mesa kwa na tongaki yango te eloko liboso yo moni ya malongo osala yango wana to okelela courant to okelela mai yo na ndaku na yo sanga mai na ndaku na yo sanga courant
papa tikela biso mboka tozoloba mpona Vincent Karega fo akende klase ya bana tozela yo klase ya bana so bana bazongi te okomona yo kotinda basoda bandeko no barwandais bakotambola likolo bebembela biso bakaboma biso totikaka te tolembaka te biso soutenir papa na Tshisekedi parce que azalaki na baidea malamu yo okosa biso oza mwana Tshisekedi te peut-être nakobenga oza enfant adoptif po mwana aza tata na ye aboti ye yo ata likanisi moko Tshisekedi yo oza nango. Le peuple d'abord, et comme les ventres d'abord, les parcelles d'abord, Jean-Marc Aboundi d'abord, bah toi sommes ma pangu, Jean-Marc Aboundi na yo, boye ko croquer mboka boye kanga mboka en otage. Na minute o tindi ba ati lukwebo salela yo, a identifier yo majorité provinciale, longwe na nationaux, au côté na ba gouverneur. Oza na poso soma mboko mubime koma yo. C'est que to lembi yo. Na biso ka ke ko sa peuple congolais mais économie mboko ko sangote loko ezate. Eloko ezate mongo eza yo via malamu ezaka pona yo pona biso te mais na biso yo tikela biso classe abana na biso nga mwana nga tanga na gratuité te na boya gratuité na yo nga mwana nga atanga atanga na privé nga musala na sala keza musala malonga te bafuta nga muke mais na futa mwana nga $200 ane mubima biso do souffrir tikela biso mboka Karega fo akende yo pe tika mboka papa. Et puis eloko zo kosa wana ya recensement na yo tomona yango te ko sala mate kende ko identifier ko recenser bandeko na kabe ka muanga awa te 2023 elaka 2023 élection to na posa be élection malamu na mboka réaction lobby ezaki nango kaka vangu poto to la kisanando MC soki Karega donc ye Rwandais wana to l'accès que mboka oyo et appartient à yete donc mboka oyo et appartient à biso ba congolais ye lokola yaki po asaela makambo ya mboka na bango te aezoya ayaki po a détruire mboka oyo nde ba mesana ko exploiter mboka oyo ba Rwandais donc yango omonaki lobby to kendaki to répondre ye na par rapport ya babiloko alobaki par rapport ya président na biso eli oyo to votaki na kati ya Congo mais soki azo continuer ka bongo donc ekozala mabe tozopesa ye affaire ga na makambo nyonso azolinga sala na mboka oyo mais suka na yango ye ifo abima mboka oyo nde babenganaki ye na Afrique du Sud yango ndenge tokobengana ye na Congo na Afrique du Sud tamusu akendaka na bilamba mais ya turo awa na Congo na asira okende tamusu liboko moko eza te toto okende mutakala donc atika mbala suka na ye atika koloba kombo ya Martin Fayulu po ye nde intérêt ya peuple ye nde avenir ya peuple congolais yango wana nalingaki na faire gaffe na ye azala calme soki alingi azala lese na mboka oyo avanda kaka nde batongela ndako ya bavitre kuna na ville avanda lese soki alingi asepela na ndako wana te mpo liboso na ntango ya papa Kabila le père babebisaka bango babima badindamaka awa mpo bamonaka bandako ya danger oyo na Rwanda eza te nde bakangamaka awa mais tobenganaka bango par force mais ye mpe wana tobenganaka bango bazalaki ebele mais ye nayebi te soki okende marke nini nasika okende makolo na Rwanda mpo avion nayebi te soki okatisa par CFA po akende soki mpo na avion eza na ntango awa biso oza bana ntango toza na nzela place bato nyonso bakendaka oyo te nayi na voyage bapays par-ci par-là tozali na aéroport international oyo eza na kati ya Congo ezali na kati ya ntango affaire gaffe na Martin Fayulu ameka lisusu te soki alingi te asumba na bilamba ameka lisusu te mais tozali kaka tozaka nku mpe sili te tamosu après une semaine tokozala lisusu liboso na ye mpo lokola bango bamesaka koboma bacongolais na este kuna akoboma biso mpe kaka na kisasa mpo na Martin Fayulu ye lokola azoluka problème na bato bazotinda ye tokoyeba bango merci yango wana ezalaki lundi soki rentrée scolaire ezali te déjà le président Eli alobaki yango déjà biso peuple donc tolobaki déjà donc soki Martin Fayulu alobi c'est que peuple nde azoloba donc alobaki lundi biso
tomona bana classe balata ba uniforme soki balati ba uniforme te biso tosisa ba classe kala tokolata ba uniforme lendi wana donc tokolata ba uniforme mpona kokende classe te mais mpona kobima na nzela tokokoma ti epai na ye na cabinet na ye ayebaka te peuple congolais azodeklare avenir ya bana na bango biso tozali na posa bana biso batanga biso tozali na posa te ke bana bazala baile te soki bango batanga te mitali bino toza na posa bana na biso il faut bazala na avenir ya malamu mpo balobi klasi ezali avenir ya bana donc avenir ya mutu ezali klase ntango mutu atangi nde akozwa mwa mayele mpona kotravaye mboka to mpona kodirige mboka lokola ye alingi azalaka dirija ye moko ye Tshilombo azalaka dirija ye moko na kati ya Congo yango alingi bana batanga te badirija mosusu babima te tokoyebana lendi biso se tomoni bana balati bauniforme te lobi lendi biso tokolata nde bauniforme akomona biso na babilamba pembe na bauniforme na nzela tokomarche mpona kolakisa bango ke tozana mposa totanga soki totangi te tokozala avenir ya malamu te yango tokolakisa bango mpona totambola tozosufri bapara biso bazosufri yango nde tokolakisa bango mpona totambola nini okosenga soki mardi klase ezongi te nini mpenza okosenga o mpona bango tokomarche omarche mpona klase soki ezali mpona klase eza te soki papa mpe esi azongela biso bakasi makambo esila soki basanga makambo na bango biso tali biso totanga mpona tozala mayele